Allez, bah, mes amours, salut, salut. Nayebi sur le bosso na bino. Ko expliquer bino likambo moko oyo bato babengi nga trop pona expliquer bango. Bozana kanga na miziki. Nakangi miziki parce que makambo eza sérieux. Na otiti e pas médecin. Koluka médecin pona solo anaye na tuna ye médecin. Soki mutu aboyi ni koke kokata nzoto, soki mutu aboyi na ye kokende koke par-ci par-là, alingi apesa forme na nzoto na ye moko na kati na ndako akoki kosala ndenge nini. Médecin bisenga abi conseil ya liboso na kopesa yo bolukaka kokenda kokata banzoto te parce que oyebi lobi te nini ekoki kokomela na kati ya kokata banzoto wana. Il faut bozala prudente na makambo nyonso to boyebi bosala. Alobi na nga lobi beurre de karité oyo nalakisaka yo liboso mpo osalelaka yango. Il faut bozwa yango banda kosalela yango partout na nzoto mobimba. Bolimbisi moke. Il faut que banda kosalela yango na nzoto mobimba. Siko na tuni docteur bakoki kosala onde nini alakisinga crème oyo. Alakisinga na beurre de karité oyo déjà na salelaka. Alobi na nga alobi ozwi beurre de karité. Otie ndambu na maboko po oyanga déjà si nazo salela. Otie ndambu na maboko. Ozwi crème na yo oyo. Ozwi ofini crème. Oyo nyonso toza na posa ya crème oyo abengi nga na kotindela photo. Na boyi na sala publicité nango po bakofuta nga te. C'est ça. Abi opakoli boye. Opakoli. Soko pakoli osisi kopakola. Il faut masser makasi na maboko po beurre de karité za mwa makasi. Après obandi kopesa forme na mabele. Kofina mabele te po bebisa mabele te. Beta ngo kaka malembe obenda ba misuni ba graisse nyonso tofandi yo na se obendi ba apropesi yango rondeur. Obendi après otomboli pesa rondeur bien. Alobi pe bozaka na habitude ya kolata ba soutien oyo eza na ba chiffon po epesaka forme ya bien na poitrine. Wana soki osisi na poitrine okiti nango na ba mollet, otoko masser ba mollet, ozo masser mollet. Zongi juste mollet muso masser. Soki omase osisi komase ozwi beurre de karité mususu tie na maboko obandi komase nango ba cuisse ozobenda boye ozotombola ba graisse na ba cuisse ozotombola ekia na fesse après opesi fesse forme kaka bongo obendi oye nango likolo opesi forme na fesse obendi oye nango likolo opesi forme na fesse kaka bongo. Après okomona après 3 mois 4 mois okomona ndenge nini forme ya nzoto no ekokoma botala forme ya nzoto nanga bomoni nga nde naza donc na banda yango depuis kala ya kobenda donc naza na poitrine nanga normal libumu nanga eza normal naza pe na bassin nanga normal. Soki obendi bongo, soki osisi, olatino bilamba, obimyoke chaque jour, après 3 mois, okomona ndenge nini, okobanda kozwa forme na kati ya nzoto. Maintenant, eloko mususu nengana loba beurre de karité eza malamu mingi pona biso basi na se na biso. Soki obandi komona nesi na se na obandi kokoma mwa pete mwa misuni ezozala penza te.
okoki kozwa beurre de karité ozwi chassé ya 0,5 ozwi okotisi beurre de karité na kati otoki beurre de karité na cuillère boye otie yango na kati ya chassé okaboli chassé na mibale otie yango après oambala yango opesa yango forme neti ya ovile botala ndenge nga nasala yango boye omoni ndenge nasala yango boye nasalaka yango boye nazwi natiango na kati ya congélateur soki natiango na kati ya congélateur bongo natiki yango efandi nango ekangami na butu nakoki osala na ntongo na butu nazwi na baki so nasisi kosukola bien nazwi na baki yango natie protège slip nanga nalali kaka bongo soki mwa kokose ninga ezala na se nanga il faut ebota misuni mpona nini po beurre de karité ezalaka ni eza lokola dakin tobenga yango dakin pourquoi ebotisaka misuni na se na biso basi soki nasilisi beurre de karité na nga na butu na ntongo so nasukoli bien otia savon na se te sukola normal na mai ya malili kaka nde tosukolaka osusu kosukola bongo obimi soki obimi nasalaka système ya ai na citron ozwi ai oyo tobengi antibiotique na biso basi oekrase yango bien omixe yango na kati ya moulinex oekrase yango bien oekrase yango bien ozwi jus de citron ofini na kati ya verre soki ofini jus ya citron na verre ozwi ai otie na kati ya jus de citron obalusi soki osisi kobalusa après ozwi yango otie yango obalusi chassé ya 0,5 boye kote oyo ya songe ozwi otie nini ai na citron na kati osali yango mwa boule ya boye so osali yango boule ya boye otie yango na kati ya congélateur obombi yango na kati kuna na butu soki osukoli na yo soki osisaki cure ya beurre de karité ya 3 jours ozwi ai na yo obaki so obaki yango bongo sala nango 2 heures du temps après oke osukoli obimisi yango nyonso to omona ekokanga baperte blanche nyonso to ya mabe oyo ebanda ekobima ya ebele ekobimisa yango ekobwaka yango libanda omona citron ekodesinfectant na kati en plus okokoma sec na kati bobosana te soki bosukoli bosisi boye bacompresse na biso oyo totiaka na se oyo ozwi yango otie po ebenda mai nyonso to oyo osukolaki na se na biso basi bobosana te boyebi yango bien ezala na singa moko awa ezala na singa so tofungoli so ofungoli yango omona singa wana soki singa wana otiki singa na libanda okotisi yango ekobenda mai nyonso tu oyo osukolaki emeli yango après ntango kobenda obwaki yango okomona okomi sec wana ata soki oza na match na papa oyebi ke non match ya vitana imana ezali na papa bobosana te na ekolakisa bino secret moko ya huile essentielle huile oyo echauffaka nzoto basala yango base de nina na jus d'orange huile oyo naokitisa mongongo bopo eza masolo na biso bamama nazobetela bamama sekele ya chambre huile oyo soki oyebi ke oza na match na papa pakola yango nzoto mobimba soki opakola yango mekopakola na mito ya mabele te po on ne sait jamais bebe na mokolo ta mosusu akomelo mabele kopakola yango te pakola yango pembeni pakoli awa pakoli nzoto matina mokongo pakoli na bakwise na se kopakola te nalobi pakola yango nzoto mobimba me na se te awapi te pourquoi parce que on ne sait jamais nakoki kosimba okuna maintenant so opakoli yango ozeli après 3 minutes ou bien 5 minutes okomona ndeni okoma moto bakochauffe so nzoto mobimba ekoma moto wana ntango okoma moto bongo soki moto asimbi yo abaosentir nesi poso no ezoningana lokola nina pourquoi parce que eza une moko echauffaka nzoto pesaka vraiment nzoto toke omonake no na biso baya bangala
tozalaka loka banina. Voilà, c'est ça. Donc c'est que nanga nazali nango oyebisa bino yango wana huile oyo aza na posa nango abenginga eza cherté 25 euros. Aza na posa nango abenginga na crème oyo aza na posa nango abenginga na kotindele yango na sombi yango atindele yango moyen na sa publicité nango eza te po bafutanga te. Donc yango wana na tie boye po oaza na posa nango okeno alingi nzoto neza bien alingi ki aza laila alingi ki vibre ka air nyonso tout temps mon papa azomona abima toujours bébé ama toujours bébé tant papa tel babi au vrai bébé nanga. Donc c'est ça. Merci beaucoup.